des services de qualité. Ne cherchez pas hier, Jaspo est arrivé pour un service meilleur. Venez nous visiter avec Jaspo RDC. Nous sommes sur www.diaspora-rdc.com dans le site Amakasi, Namakama Makasi. Je m'appelle Donald Kondé, je suis le présentateur de cette émission Donnant l'actualité. Toujours souci de vous servir, de vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est aussi votre devoir. Donnant Kondé, Donnant l'actualité. Je suis Donald Kondé et Donnant l'actualité, c'est le nom de l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un invité, il s'appelle Héritier Watanabe. Mais, Babi, il y a un certain moment, tu remarques qu'il vraiment départ, il y a battu belé. Oh, akeboye. Et le bama qui n'a pas vraiment été. Mais ça, on a départ, il y a tout le monde qui dit oui, départ, c'est bon bien. Organisation aussi, c'est bon bien. Mais organisation, on a mon Héritier Watanabe. Et c'est à vous de juger. Partout dans le monde entier, France, donc, Babi va continuer sur comme Bota la radio RDC, www.diaspora-rdc.com. Et on a recevoir le mania d'Héritier Watanabe. C'est quoi encore? C'est qui encore? On a déjà dans Bango. Et on s'est présenté l'un après l'autre. Et puis vous allez comprendre c'est qui ou c'est quoi les mania de Wata. Bonjour. Bonjour les grands journalistes, c'est Donald Kondé. Bon. Santé Rito. Votre parole est là, comment on a? Combo Bertin Mouloki. Bertin Mouloki. Ouais. Les mania de Wata. Les mania de Wata. Bertin Mouloki, les mania de Wata. Papa, bonjour. Ah, bonjour, papa. Comment on a? Combo Senghor Ngoyi, directeur marketing. Senghor Ngoyi, directeur marketing, les mania de Wata toujours. Ah! Merci. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a? Fanny Moupungu. Fanny Moupungu. Oui. Toujours les manias de Wata. Oui. Est-ce que Fanny Moupungu, les manias, toujours les manias de Wata. Et c'est avec ces jeunes que vous voyez ici qui montent avec puissance comme leur leader qui monte toujours en puissance. Les manias de Wata, ils ont nini pourquoi? Pourquoi ils ont fondé? Ils ont fondé depuis quand? Depuis le départ héritier ou bien avant le départ héritier Watanabe. Nous allons commencer avec vous, mon frère ami. Les manias de Wata. Les anini. Les manias de Wata, les anini. Bon, les manias, non, moi, les manias, d'abord, et signification, ils ont d'abord fourmi. Ouais. Fourmi, ça très agressif et puis ça terrible. Donc, il y a une stratégie, la fourmi. Wata baza très terrible. Donc si vous tombez Wata na ndenge mabe, biso pe toye to otake au mais ndenge ya bien pour na toza d'interrupteur to ba voyuté. Est-ce que j'ai là? Est-ce que webi que non tant zolo baki so tomboli Wata na ndenge mabe? Est-ce que webi que Wata na yemo ko ritia tombola bat na ndenge mabe? Bon, na limité. Non, comment on dit maté eza réalité? Héritier tombola bat na ndenge mabe. Pour na ba preuve nyoso na webi so. Est-ce que vous avez une preuve? Oui. Bauti Angola. Mais comment ça fait-il que non Bauti Angola, ça les belé Angola, mais Bobeti kaka boké pardon, hôtel les belé Angola, mais boké ko loger bino kaka na hôtel mon na ransom. Wan les amis. Mais ce hôtel moni le président monsieur héritier, hôtel mon na ransom mais aboyaki ango, aboyaki habité na ko zala. Ici, comme on a vu, on a été fait côté Moussous. Malgré ça, il est producteur. Mais il a héritier jamais à quoi se comparer à Rawana, papa, Azala, trop. C'est bon, on est à Maloba, Boloba, mais Bossa la Mamoussous, Bolo, Mamoussous, parce que mon Bossa, là, tout le monde a qui est besoin d'attaquer. Mais bien, mon Bolo, qui doit attaquer. Point d'interrogation. Donc, continuer. Alors, vous saluez les manias de Wata. Pourquoi? Pour Nani, vous saluez les manias de Wata. Bon, les manias de Wata, d'abord, nous, association à Bisso Oyo, et ça, association à Kala. Tout ça, depuis Kala, tout ça, les lotés, tout ça, Kala, et bandit depuis Kala, tant où héritier a été créé. Donc, ça, le groupe association a créé société où il y a eu. Mais le groupe Bisso, tout ça, va gêne, héritier, ça gêne. Et on Bisso, tout le monde a dit, association à Bisso, tout soutenir la Bisso héritier. Ça gêne le groupe Bisso, ça na carrière, ça na nous, et on demande tout ça qui boule. Soutenir héritier. Besoin qui boule bien, aux joies qui boule. Tout ça ensemble, tout ça qui boule ensemble, pour créer les manias de Wata. Si vous et le Congo est tambola n'engagez tout tambola caraboyo bien ça que nous ils ont numéro 1, si na numéro sur tout tambola non n'engagez. Et ça na structure non. Ouais. La structure non tout ça na président, tout ça na chargé à communication, tout ça na directeur marketing, tout ça na chargé à l'événement, donc tout ça na secrétaire général, tout ça. Bon, actuellement pour le moment, nous sommes président. Actuellement, nous sommes président. Actuellement, nous sommes président provisoirement. Après, nous avons tout ça, vote.
senga mpe kana azala na kozala nayemba mo epa mama na nga mama na lemanya liwata yo oza nani to mama moke boye mpo bato bamona yo wana ngambo oyebi nana ngambo te oui c'est bon merci na kati ya lemanya liwata oza nani oza mama donc soki nga na comprendre bien héritier Watanabe départ na maison mère eza na basi na mibali donc bino boza parmi bato oyo encourager héritier Watanabe balonga maison mère t'encourager te ebo bosalani ya volonté na ya koli mwana nyonso azandaka baparent so amoni ekoki akenda mpasi ya foyer na ye lokola héritier amoniki akoki yango wana alingi akenda asa ya foyer na ye yango wana bosoutenir ye oui. Merci beaucoup. Elle vient de nous dire que non, topé c'est héritier Watanabe chance. Né topé ça ba musu ndenge ba pesa bopé ça ba mususu. Bopé sa chance pe na héritier Watanabe. Mama bi aza juste membre, aza membre. Dans la carte structure wana basi baza, ni bali pe baza. Mais je fais parler c'est pas deux personnes, il y a la troisième personne, papa. Gelora? Senghor, OK, Senghor. Osana na carte l'Allemagne. Bon, en fait, Senghor Ngoyi a chargé en marketing na Katia groupe association Mania de Wata. Donc, on a bino na bata marketing de bossa la que pour faire circuler l'information dans ninga mabe. Jamais biso tout ça d'abord on a bit monter pour faire circuler l'information dans ninga mabe. Parce que vu le travail sur héritier salaka vu ses œuvres dans la société, vu ma kamuna tout oyo à salaka jamais tu peux véhiculer message mabe pour na héritier Watanabe. Oh, Senghor, yebisa biso nan mouvement au groupe oyo bo banyango depuis quand? Bon, fondation ya groupe d'Abisso oyo, ils ont créé c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est vers les années 2013, nous avons créé qui et le oyo. En fait, quand tu veux mon Abisso le lot to la TV, c'est comme si bateau yo baye na bit moko boye ya koya ko flatter ou bien koya oloba n'importe quoi pour na héritier Watanabe. To bandaka eloko depuis kala héritier Watanabe to bandaka kutana ye na ba réunion to bandaka pesa conseil depuis longtemps. Et puis héritier a senti le responsable a moni que le misa na ye ala capable d'évoluer ye moko na côté na ye. C'est pour cela biso na ndenge to bandaka déjà ko appuyer ye la ki na autorisation on a te ya koleka na presse koloba on a par rapport à ye. Mais tant que pena aye kolongwa siko na 4 maison mère maintenant yo pesa biso siko aval wana de l'élo on a les manias de Wata sur la presse congolaise. Toujours na chargé en marketing Senghor. Et Senghor, mesdames et messieurs, bien Bolanda biso partout dans le monde entier na www.espoirdc.com balobi nulle part ailleurs, seulement ici. Baza ba jeune balobi topé ça peut ba chance na ba jeune. Baza ba jeune oyo baye na ma structure moro. Vraiment moi je les ai trouvé important, raison pour laquelle naye pour la qui sa bango pe pa na bino. Est-ce que bino peut vous trouver vraiment important? Point d'interrogation. Tout sur la bango. Bozo yo ka ba idée na bango, boyo ka makam na bango et puis bo juger bango par rapport na makam nyonso oyo bango ba oloba. Et je reviens encore au président. Président. Oui. Ce qui totali bien. To kende pa ito zonga. Dit que bino peut vraiment structure na bino soit groupe organisation na bino boza parmi bato obo incita héritier Watanabe alongo. Jamais. Moni elo nyonso. Elo nyonso ezalaka na ibandeli. Na sonde tinga na kopesa exemple na ngai. Ouais. Nga na botamaki papa na ngatangisi ngai akotinga nini na pa na mais lelo na zai supa na ete na kompa na ngai. Donc jamais na ko linga kaka natikala kaka natikala na zaka na ndoka tata na ngata. Tata mo talinga mwana na ye ti atangisi classe ateye azalaka toujours na ndako na ye. Papa nyonso apesaka mwana na ye chance opportunité abima akesa pe vie na ye na ndenge na ye. Mais est-ce que bike non ezapé na bato mususu pe na kati orchestre maison mère wana balegi pe héritier na makambe belé mais non babimiti héritier welisi ko bima pourquoi? Bon, eza omoni nde tobotamaka mutu mutazana ba capacité na ye. Héritier asantaki capacité na ye amoni ke na okoka yango moni akei. Donc héritier batuku bazela ekala akende mais akende était pas mona ke akokaki nanu te. Yango omoni ka bango azali toujours na patience si amoni tana ekoki na ko sama ka munanga yango départ na yango et puis so tali bien lelo na ba musicien tout oyo ba longo na ba orchestre na génération lelo
et ça les seuls musiciens oyo azobeta ba concert ba grand production azo voyager sans album na marché et c'est héritier Watanabe depuis mona ke nzela ya mwana a préparaki papa tiki abimi ko ba yo lobana bazo créer ba polémique héritier biso toza na posa na ngote oh bino pe wa pamba do créer ba polémique papa yezo ba ke no bino boza na polémique héritier za polémique te mambo zo loba ngona ke héritier za na polémique te héritier pas za polémique omoni musique à lelo nako yebisa les grands journalistes on est resté mtabengi oui ça va membre comme omoni presse mtabengi omoni pesa ya ma presse ah obi ke bino pe boza na kati ya polémique comment ko boya polémique boa pe na kati ya polémique ouais bon moni biso tona polémique te polémique moni musique à lelo eza sous musique à polémique te lelo comment ata jeune tala mo abeti abimi batu basepeli eza lokwa ba jeune na biso lelo to omona confrère ka ya président héritier Fabregas azali na maison mère nana ndimaki Fabregas ndenge azali ka na maison mère lelo ya mado ekangi mais toza wana te mais po omona ke musique à lelo soko beti bien bandimi yo omona ke héritier ba production ebele sans ni na marché pona après sans disque na marché on a préparé une zela na ye azwaki temps na ye on s'est préparé à concentrer pour abimaki. Merci beaucoup. Alors, ngana otuna na likambo. Est-ce que boza pardon baza kaka ba jeune ya quartier basangani première avenue, deuxième, troisième avenue bakangani tellement bazala ka basolola ka moi bien tout ça la moi longo moi tout soutenir héritier Watanabe ndé baloba que héritier Watanabe souvent aza soutenu na ba bato vraiment baza nakolobani donc na bato baza na bonne manière té est-ce que et ça bongo bien ça bongo té je me suis un peu posé cette question mais non lobana bango alexi ngelo moko boye eloko ngo no lingana senga bango ngo na atala est-ce que vraiment eloko wana na niveau na bango bonga ki bazala nango pe bazala nango te président alexi na fiche wana expliquez-moi ils en ont ni si manga bongo fiche o eza fiche d'adhésion il y a membre nyonso ya mobimba donc Congo partout o alingi kokota na association oyo eza nango gratuit eza nango te soki eloko nini osoki te oye na yo kaka opesi bafoto na yo topesi o fiche na yo to remplir topesi na carte na en plastique ce qu'on est eza boye babi Cédric Chamona autrement dit Paradis depuis Angola. Bonjour, Nabi Gros soutenir héritier Watanabe. Il s'appelle Wanandoï Nanga. Il s'appelle le président Donali depuis Irlande avec toute la famille. Le président Donali Kolata, il s'est la radon. Mon yo sana don ya Kolata. Pourquoi pas ngapena lata président Donali depuis Irlande. Va ibo soutenir héritier Watanabe. Alors, batuana on a lobby mutumo wasana Angola, mutumo wasana Ukraine, mutumo wasana Argentine par exemple. Bazana posa ko soutenir héritier Watanabe. Bana posa ya ko zala durer na kati ya eloko de soutenir héritier Watanabe. Alors bino bona kin bon bazana l'étranger. Comment bakosa la pour que non bazala pe adhérer. Bon, pour ne pas adhérer, vous pouvez contacter par téléphone ou bien par mail pour les moments. Contact na monsieur Zali 00243 89 85 73 504. Donc 00243 89 85 73 504 ou bien bakoki kozwa biso na boîte email na biso ou le moment osala na boîte email oyo ngai muloki@gmail.com muloki@gmail.com. En tout cas, batunya so bazana partout dans le monde entier, vous en pour ça ya la durée na kati ya Allemagne de Wata pour abir te Watanabe za mutumo depuis tant zaki na kati orchestre ya Wiranson na wenge musique maison mais abane ko mbenga da leader abane da ko chatte mena ba leader ba longwa ki déjà ya mi benga déjà patron héritier Watanabe na bika ça peut soutenir na ba te belé alors so bonimbo soutenir ye na nzela ya ba Allemagne de Wata numéro en wana ba PC mais tout au long de cette émission pour ça sous numéro na bango. Alors président, tant vous faites na héritier Watanabe na kati réunion na bino, bosola rani, bosola surning. Hein, bokena finga rabatu bosola surning tant vous faites na héritier. Bon, biso tant to fa na héritier d'abord on toujours concentrer ma casse na disque na biso, toujours sur la stratégie nini to bimisa disque na biso stratégie nini auto ça pour convaincre le public congolais nyonso na batu to na biso na mukimo. Alors
beaucoup plus héritier que non héritier. Moi yondo zawana. En tout cas yo mon repena président. Au kokate. Lukata moi miel. Moi mutuma obeta na featuring et ça la moi bien. Moi te que non ekotombo la héritier. Bon, bien sûr, mais musique et ça a featuring te. Héritier bino boyebi, yo yebi, les grands journalistes. Héritier beta banzembo. Et kanga donc héritier beti chant na disque yango karane beti. Donc on ou des amamolo te ba ami ki ba na ngola ba yebi. Que yango kan mte beti. Tu yebi donc on ça tu ya polémique te. Non, oui, polémique te ngana lobi boy. Na kati structure na bino parce que héritier ayo ke la rabino non parce que tant na mot déjà la kisa na mot déjà eloko boy déjà. Ça signifie qu'il y a quelque chose d'important. Et là, déjà, bah numéro de téléphone, bah coordonner ma mounion, c'est ça na kati wana. Il a accès à moi sur mon bozali. Alors c'est que vous rappelez moi temps pour cela pour faire un président na bino pour soutenir bo solo là. Il y a mon lobby. Featuring pesa les sous featuring lelo et c'est là comment vous ça là que mon coup de pouce et kenne. Est-ce que beaucoup plus hérité conseil que non ou attendez zawana ça t'a mon featuring attendant ndeko na yo moko boy. Na cité kaka miel là, en tout cas na nenga polémique te na nenga mabete. Na cité kaka miel descend et ta ki mutu bano beta na au christ moko. Beaucoup bien ça t'a mutu muso c'était pour que après moi coup de pouce pas kenne liboso. Moi échange culturel ou non? Bon, d'abord héritier, bon featuring les ma bete. Iroya nango. Mais héritier pas bimisa non force ya yenan. Ba toi mon na lisusu. Ba mon na sous force na ye esika na ye moko. Featuring ya problème te. C'est bon, tous on a la question na biso, to bo fa na héritier watanabe. Bo so la sur nini? Bon, héritier ton de fan d'année to sur la sur projet sur société na biso, entreprise na biso, association na biso. Ba conseil to pesa kaye, pour la polémique, te musique ya polémique, te conseil na biso to porta pas na moi. Siko na minute na ba conseil na bien pour ça na moi pas héritier watanabe. Ni au bino moins déjà que non moni eloko retard ça là o et uta na kati ya association na biso to pesa conseil wana ya ngwa sur ndeti ni bon ndeti polémique ndeti to pesa ya ça la polémique yango na lobby que non bien sûr parce que ti si retard polémique ça kaka bon sur otali héritier otali biso otali batu na nyonso tous un esprit à polémique te pe que ça un esprit polémique te batu nde bazolinga ba un esprit polémique mais espoir polémique héritage en monté. Parce que hier moi je suis héritier Watanabe dans une chaîne concert à la nôtre plutôt. On a héritier Watanabe alobaki ma bé ma casse sur collègue naïe à maison mère. Pourquoi? Ouais, c'est un polémique. Bon, au moni héritier d'abord nako loba héritier nako tanga sa premier musicien. Na maison mère o ya bunda ma casse. Ba vient na biso ba faire ba JDT abunda pe mais héritier so tel non tanaye na maison mère abunda fort héritier banda zala ti lelo ti alongo eza na misemo otaya oyo amatel ko héritier zala toujours super on to benga lever monter raison pour laquelle banda ba c'est on doit benga impoli héritier respecter ba tout héritier boy parce que linga toujours ka komatela batu wana eza ba nungu na yakin batu bayaka nde na esprit wana. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes sur www.diasporrdc.com. Partout dans le monde entier, nous sommes là. Ici, Balobi, Tozana, espace Momoni, Yami Bisoma Kitoko, Wembley. Toi, juste un amour à foula bi Wembley. So komika na kin, obi na monga foula, na luga Wembley. En tout cas, nulle part ailleurs, mais seulement ici, na Wembley. Alors, je vais d'abord quitter le président pour poser la question à la dame qui est là. À côté na ngai. Madame, siko bino yo mwasi na mama mibali yo kosani. Yoko sani. Musique mposo yo kango moi ça na doko ka musique mbele place na doko ka musique. Siko lelo après le to yo ka o komi danser c'est périté. Non. Siko. Ne bobi na te? Mais c'est pas kana za membre na parce que na lingaki. Lingarai. Oui. Bino basi botonga mboka te sanga conseil ni pena malonge ute pa na yo etonga mboka périté. Conseil nga na pesa rwata. Ayoka biyoka te ala na polémique te po polémique eza trop et outa ngambu moko et azalaka héritier parce que place outa azaki pe héritier parce que pe azaya droit azalaka ndinga zawana atala oya ye akipenda kuna ye partout dans le monde bolanda yo batu ba soutenir héritier na Angola baza ba Cédric Chamou na paradis alors moi je les confirme avec force le président Donali wana ndoi na ngabi kolata ezalaka don moi yo zana doa kolata
Alors, est-ce que nous avons droit au latte? Président Donali na Irlande, babi toute la grande famille, maman Donali, tous les enfants, tout le monde amoureux. Kitoko Wapi, président Donali, merci beaucoup. Maintenant, on va soutenir hérité partout dans le monde entier. Message ni au lieu qui moi sur Kopi Sabang. Message on a pesi bango. Bazela bayoka trop déjà. O héritier a yemba, aloba, suko nde ba pesi chance parce que a comme nanda kuna ye. Bazwa temps ya koyoka ye. Bino tokene tozonga bino boya bomisérité wana hérité za mama muke boya bomisé parce que tant bamisé bon na kotanga kombote ba yalo bakina polémique na kotanga non c'est pas grave tant Fabriga Zalongo tant on a ni il s'appelle comment yeyo Robinho tant Longwe to mona ki ba bilora boité ba organisation boité mais directement tant hérité Longwe il y a un peu financier que non bon banako sala financier dans cousu bien et ça vraiment rabino moko pour monde que oui à ça monta ko soutenir bo bimande bo soutenir ye moko lobi ba ya mado ba yeyo ba longwa et ça m'a limité parce que ye moko vandi te o comprendre pourquoi pas héritier parce que a marqué bango trop côté kuna parce que kolongwa na ye et pas si mbutu ba comprendre te mais ye moko alingi na été na ndenge mabete. Il y a un problème pour nous mais il y a mon Monique a commis parent a comme appelé un ndaku na yemo comment gérer banana ye obi que responsabilité bo pesa ye wana eza makasi ya oui bi que eza makasi moi eza makasi par rapport ya bon âge na ye na ko loba na musique. Oui, bien sûr, Restaurant Tanaba fait pratiquement 17 ans. Nakata Wenge musique à maison mère, bien sûr. Mais il fallait razalana où habiter. Ah, non, kokité. Mais yé ami kokisika na makasi boy. Quoi? Et à koki. À koki. À koki vraiment. Parce qu'à Angola beti azongia beti na pas. Angola kututé. Parce qu'à Saligny. À koki, ba yemba pe tango yango comme tango héritier. À koki na. Oui. Merci beaucoup. Dans son gars, qu'est-ce que passe Ngor? Le lobby chargé en marketing. On va faire circuler information dans ndenge mo boy. Moto na tembe akoya kinase nangola. Moto na tembe akoya kinase nangola. Bon. C'était une façon ya batukaka ndenge ba interpréter ki message wana. Mais biso tant que kendaki nangola. Ndenge producteur na biso yaki c'était contrat biso de bêta. Ce n'était pas une façon ya pour créer polémique entre biso na ancien patron na biso. Ba tuka kande mutu baza ko sala bablo abikemike wana o biso toza wana te. Biso toza concentré na loko o tozo linga to offrir population public au nyonso wana sima na biso. Mais Senghor batu wana tende ba pesa héritier comme ya moto na tembe. Moto na tembe on héritier moi c'est surnommé moto na tembe. Alors comme quelque part yo moto na tembe ko inase. Batu tende ba pesi comme yemo pesa comme moto na tembe. Parce qu'on angola ke ko ya nase sondenge. Non, les comme ko ya nase la ko te. Donc c'était ces arts abattoirs ndenge bazolo ka basalaka bakamo ndenge zali. Mais quand même état que staff technique ba bozo reconnaître que héritier na angola sali ba mpiaka moi belé. Non, sali mpiaka ta. Ba image zali. Toi na ba image ça wana soki technicien otika biso ta na rejiba ça ba image wana ko mona kino. Té parce que biso to moi ki ba image moko boye vraiment mpiaka na kata sali wana pena okapina mutu mo afandi mususu kuna esika na monde ko na nga afandi kuna mususu kuna donc moi mpiaka ezala moi trop. Eza bongote hérité jamais ko sa elora bongo. Hérité jamais na nenge na leadership na komo na nenge kenda akoki ko sala elora bongo était des personnes au salle mo vide. Parce que tout le monde connaît la force de héritier Watanabe. Angola ayebi héritier tanga kitara kuna. Ayebi moto o héritier ayaka ko sala kuna makam o héritier sala. Héritier lelo soki azana sima. Soki lelo wera aza suna kati ya maison mère. Ce n'est pas voulu que non, héritier soit ken Angola okoya jamais. C'est bon, héritier soit ken Angola okoya te on est à bureau héritier de bazolo babongo. Alors je reviens au président. Balobi partout dans le monde entier nous sommes vraiment suivis parce que n'a informé yo que ba site eza nango belé eza nango ma belé mais www.diaspora-rdc.com eza vraiment yo mo pesanga raison par rapport à ba vie par rapport à ba appel yo ko partout dans le monde on a dit que non héritier Watanabe asa mutumo boye asa aimé atanga na ko lingete me ndeko na kuna olinga il est vraiment aimé. Alors
nini oyo kosenga na bato baza libanda nini yo kosenga na bango pona organisation na bino o bo soutenir héritier Watanabe. Bon, nga lingaki avant de répondre à la question. Ouais. Toujours on a la question oyo tunaki sur héritier do financer biso te na simate so indemnité. Oh, ya répondre ya répondre ngo akokite. Zela. Ya répondre akokite. Yesko ngo répondre gars. OK malam. Pour nga na yebi nga ba bisa nga que héritier azo financer ba massa mo bonne zalaka na ba avenue na ba quartier na ba commune pour que non ba bisa ba biloko mo boye pesa la force na ye. Yango na poser question on alors. D'abord moi non biso ne toza boye. Association na biso d'abord toza ba jeune o do fanda ka te boye tongo etani ofandi. To travailler. Biso tout travailler. En plus toza cadré na ba grand bateau. Il y a le vient sur la gif noir, Moïse Kazuma. Donc après prêtre des gars. Donc tel que dimension héritier. Donc vient mon gif noir, prêtre Moïse Kazuma. Aïe à soutenir biso. Il y a eu des prix tout début car. Donc on qui sous l'héritier donc à 100%. Pour la bouille à quoi côté la télé. Tel que mutatiki boulot nae. Aïe à assister. Dès que vient biso ba brise qui alanda. Papa ne Elohim. Donc il y a ensemble les athées bah belé bah soutenir biso donc les athées héritiers financer biso te biso nde to soutenir ne mutu na biso héritier la jeune lokola biso to soutenir au monde ndeti biso ndeti lelo na Congo et ça ba place mususu ba courant za la raté il y a ba place mususu courant passe mais héritier mususu cause na concert na monga fula to na Gombe mais biso ce que to sunga héritier place on ba courant za te biso to comme c'est mususu banderole to ko ta ba fiche tout ça ba membre na biso kuna ba pesi message wana ba pote musubi baza ba côté wana ayepe concert donc biso toza bongo. Alors message nous ont lancé na batunyo so ba soutenir héritier partout dans le monde entier pour na association na bino batunyo so ba soutenir héritier na libanda par-ci par-là ndenge ba soutenir héritier ba soutenir pe biso ba soutenir pe biso toza wana pour héritier to bunda pour na réussite totale ezala donc ba soutenir biso ba pesa biso na confiance ba pesa pe héritier Watanabe confiance aza misa qualité carrière eza bien zélé eza bien donc ndenge ba pesa ka pe bato mususu ba pesa ye pe confiance. Babi singa eloko mo bo wana eza avant dernière question babi na association na bino tellement insensé baza moins trop hein c'est-à-dire que non bato to benga bande connaissance to benga ba shegi baza moins trop na kata association na bino. Bon, prochainement, tu as des missions, tu as des membres, donc tu as plus ou moins biso tout. Au monde, la dimension, genre à bateau, tu as une association. Biso, en plus, donc, fiche d'abord, non, tu nous as et c'est un faux, remplir aux normes, donc chez Gazate, Nabi que ça peut possible là, mutu azana potopé à exemplaire OP, aza partout dans le monde, a commencé à la paix adhérer. Alors donc directement parce que tu commis presque à la fin de cette émission, donc il pas y a Senghor. Senghor mutanzo ataki mingi Senghor parce que Senghor ya sa musala monanga. Mupandisa ngona kata groupe na bango. Yena zo panda sangwa mabe soit malamu. Alors Gelo et Senghor tout comme vraiment presque un souka émission. Oh, moi message moko et puis moi 3 dédicaces na bateau partout dans le monde entier. Message nini oyoko lancé na bateau partout dans le monde entier quand par rapport à association Nabino le Magna de Ouata. Ouais, en tout cas, c'est Pelifort les grands journalistes Ado donc Donna. Ouais. Excusez pour le nom. Donc Tozawana message à souka ezaka que non tous les membres partout Bozali, Bisso Tozali, Sima héritier Watanabe, Boya, Tozana fiche awa, fiche d'adhésion pour les membres Bozali, Boya Tozalabine m'a beaucoup collé pour soutenir artiste na Bisso héritier Watanabe. Parce que vous voyez actuellement dans le monde, la musique est comme trop penchée par les jeunes garçons nigériens, ils me comme le bango kaka. Bisso P, na côte na Bisso, en tant que moi, un marketeur, Tozoya, de lever héritier, de commissaire à niveau plus que même pas nigérien ou lelo, au Simbi monde n'a pas rapport à la musique. Donc message à Souka Yangwana na Olobake non. En tout cas, vous pouvez Bisso confiance wana, vous pouvez Bisso vraiment soutien na bino pour nous te faire avancer l'association Oyo. Pessimote par honorable Crispin, Pessimote par Patrick, Pessimote par Guilain Kamoa. Senghor a lancé message naie au Italie soutien membre belé basi batongara mboka te
mais basi batonga mboka te mais na kati association o ba soutenir ete watanabe to pe basi bana kati mais eloko salinga mabe parce que basi ba ebele te poso basi ba leka ke belé mboka ninga tonga mate mais na likama so pe exception zanga raté maman message ya suka ko pesa partout ko pesa batunya so ba landa yo partout pour na association na bino les mania de wata message on a pesa to ba na biso partout ba soutenir ete watanable en plus pe ba soutenir biso to ba na monga fula to pesa chance na pesa mbote pa mama na nga jolie villa na lingwala na kama na nga Eliane Lutu sikoka no za nkata association wana masongi songi bo no za nkata association wana mutu mo ba mona ni kuna o Cédric Chamuna na Angola abengi wata bi wata nga nazo bala kaka nani membre na yo wana yo lobani na lobelo te parce que ya libala oui do so payer ye nango Itoko. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment presque à la fin de cette émission. Je vais rentrer et pas à président. Président, tu as commis presque une souka émission. Obi na likamunyoso, mambutu mutezanga raté. Bino na lebo lancer appel partout dans le monde pour soutenir biso bo s'adhérer boy. Les prêtre mo boy ko président Donali na Irlande. Amona ni patindi pakemo boy yango na bo gérer bo kabonate. Ah te kabonate. Olobi bongo par rapport à nous. Bon, on a le bon par rapport à l'expérience au Yangai. On a le bon par rapport à l'expérience Yangai. On a géré ma rambou bien. Donc jamais oh ya mulimo ya ko panzana yende mtoke banda. Donc c'est la tino pour tout ça organisation normale ninge ya otine lango. Pour moi na ebi bobi adon na prochaine émission nga, il faut na recevoir Héritier Watanabe kaka pona marambo oyo. Il faut na recevoir Héritier Watanabe kaka pona sola naye marambo oyo ça vraiment quelque chose de bon à bisanga si réellement makambo oyo ezati wa parce que l'état foyer bango ko lelo mutako ko felo mutako soka lelo mutu boye donc makambo boye c'est très important soki mukolo likambo azala au courant ya makambo nyoso ndenge zoleka. Alors président message à Souka pena moi 3-4 dédicaces bato bando partout dans le monde entier wa mutu wa homme d'affaires na bio message à Souka ni ko pesa dans le monde entier puis 2 ou 3 dédicaces. Bon, message nanga suki kozala kaka. Batutu bolanda biso, oza to ça l'aventure té, to ça lo mo eza ba norme normal, to ça escroquerie, to ça flatterie, mais to ça lo mo pour te soutenir. Ninga na biso jeune, bo pesa biso confiance, patience, bo soutenir biso pe. Numéro to pesa ki ya mwana 00 243. On bandel pe mamona adresse pe ya siège parce que vous siège Jacques tout ça. Numéro de Michel Zali 00 243 89 85 73 504 00 243 89 85 73 504. Siège de Michel Zali na arrêt commune donc entrée kaka ya maison communale à Mongafula avenue Ngataba numéro 19 na bar Wembley. Donc ce que kotika na mu okomika na Mongafula na commune na Mongafula otunika bar Wembley chez Jonathan Jamba. Donc ata mwana mukia yebi yango yango moni to tsaki siège za après héritier aza mutu na temeve mon pépé to ngaki siège za place pe oyo ya idéologie yebani. Donc ba commandant Sony baza na ba cadre masolo na ndenge wa saranate. En tout cas, ouais, dédicace à ce que ça t'es. Bon, dédicace na ngana opesa mbote d'abord nano. Na grand prêtre Jonathan Jamba na ndenge ndimi tout ça siège na biso awa na commandant Sony na grand gérant Mike azali awa na lolo kimbinga ba vient na biso ya snel ya Mongafula baza awa na pesi mama mbote na bango na grand prêtre Jif Noir Moïse Kazumba. Donc ba mbote tout na famille na nga tout na mikili ba petit na nga ngayo yo kala mingi te to mwana na ya tout ata ya 1 mois. OK, c'est bon. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que non, on a remercié d'abord la personne à Yambi Bisson Espace où vraiment terrasse Wembley, Wembley, hein? Wembley vraiment. Jonathan Jamba vraiment bien. Ils allaient boy, jeune garçon, na baïda mikolo. Vraiment c'est très important. Ils ont dit que non jeune, mando kango, kuna mando ben na osimba ben non c'est pas important. Merci beaucoup à toi Jonathan Jamba. Nous recevoir Bisson Nakati ya Sika Nayo et ça m'a trop bien. Je vous rappelle que non jeu était contrôlé par Lolo Kimbinga. Il est le contrôleur de Canal Mercure à Kinshasa. Derrière la caméra, moi j'étais devant la caméra, derrière la caméra, il y a celui qu'on appelle Gloire. Gloire, merci beaucoup. Naba plein oyobi que c'est du moro zata image. Merci aussi à mon petit Jérémy.
Jérémy Makaya, merci beaucoup. Sans oublier celui qu'on appelle Cédric Chamon à Paradis Nangola, le président Donali Ndoi. Président Donali na Irlande avec toute la famille, na monaki maman, na moni bana, na moni batunion, en tout cas vraiment. Merci beaucoup na bino batu oyo bolandaka www.diaspordc.com. Olobi site makasi na magamba makasi. Donnant l'actualité. Objectif n'a plus à informer bino parce que informer bino et ça devoir na biso bino pe cause information et ça peut devoir na bino boye ba kite que non rete watana be boye mais au monique rete watana be boye c'est à vous maintenant de juger. Vous trouvez bango ndenge nini alors ba suggestion na bino tant bo benga moi ko pesa moi conseil ça la moi bien tant bo finga et ça la vraiment bien té en tout cas moi je vous dis retrouvez-moi une émission mususu prochainement kaka neto kendeka bobo cette émission mususu mais non rappelez moi que nous fona ya mérité watanabe pour na tout cela n'est pas c'est vraiment très important alors on peut se lever pour terminer cette émission en tout cas merci beaucoup maman merci beaucoup ciao. Pour baisser des services de qualité, ne cherchez pas hier, Jaspo est arrivé pour un service meilleur, venez nous visiter. Avec Jaspo RDC, la vérité serait service de qualité, toujours meilleur. Ici tout est assuré.